Mais bino mibali ya lelo boko mon dirait boza ba kindoki. O basi batonga mboka te non nangwa lobi bongo. Lelo pe na ba masongo pe ya basi pe ba romozala. Oyebi soki ozo jouer na ba footer ke ba yo pe ba yo bimso footer. Makambo ezoleka ya ba fille ba otika bango mutakala na internet oyebi yango. Et si yo pe mobile no tindelaka ye ba photo ya genre nde wana. Obwaki pe mutu mo na poto, obwaki mutu na poto. Moi si naye a suspecté yona mutuana. Fidèle internaute nakansa bo mesana kolanda info 16, bo bien info 16 makambo ezo sa ela bino, bo bien info 16 ezo pesa toujours ba news ya kitoko. Tricage te toujours la vérité. Lobi bolanda ki Bercy mwana autaki ko bomisa toko boma garde corps na ye. Mais lelo oyo to ana sangwa kitoko ko yambela bino comme eza mois de la femme ya Willision ozoyo kapeti na yo 16 Zowen Kembi mon ami lelo to yambeli bino artiste et comédien oyo bosepelaka ne mingi artiste et comédien nani o bosepelaka ne mingi sans plus tarder to yamba Jolie Yasmine soki akoki okota na plateau na biso Jolie Yasmine moi si kitoko nde bomona ye kaka nazoyebisa bino. Bonjour Jolie Yasmine. Ah Jolie Yasmine to vanda na no poto so la bien. Malgré ba mo yezo za la trône na Kinshasa. Voilà. Bonjour Jolie Yasmine. Ah bonjour 16. Jolie Yasmine ba te belé ba benginga na poto balobi olinga no koleka be mission te olinga pe ko mona na te eza pona nini. Bon, mutaza na nature nae, baleka pe na télé ou bien na émission par plaisir te. Ce qui leur msouso zane lo koloba, yango il faut les quatre. Ça te que non par plaisir ka comme na les cabo non, c'est pas ça. Il faut un message moi ya opé ça, yango il faut les la télé mais c'est ezate. Oh les pourquoi? Jolie Yasmine tolandi awana Kinshasa to meki luka yo na banzonzingi oui ozana yo. Na kotimba mona vifia likambo tozanango na banzonzingo ozozala batutu ba hôtel actrice kitoko joueur kitoko batu bazo ko apprécier mais pourquoi na chaîne à Kinshasa awa Jolie Yasmine a mona na kalisusu te lelo na ebite soki 5 ans elinge koka 16 bon omoni tozana kin oyebi ba réalité ya kin. Liboso leur monsieur zala ba misalo to anasa la ngolo monsieur par plaisir parce que c'est loko oyo lingi mais lelo oyo tozana bana il faut bana balia il faut fouta bango moi quelque chose to ko sala toujours par plaisir te moi ba chaîne na biso a awa tarande ba tungisa pe biso tala monsieur ba $400 par mois mais ozana sponsor te yango et comme trop ce qui mukie monani c'est préférable to sali na biso ba film na biso to tindi libanda ke ya kolekaka awa oyo bozo gagner vraiment eloko-te. Raison pour laquelle ndo lobby mais ko exagérer te 55 ya nini ba inane karati. Po batunde ba obenga pena ba lobby te biso to message biso Jolie Yasmine na télé mais to mona ga il soute po na yebisa bino fidèle internaute bino bato bozwa occasion kolanda biso libanda po bino moi méga ça va mena Kinshasa so yebisika mutu film en internet na zoebso kolela méga ya rosarana te. Jolie Yasmine ndenge lobi inane. Est-ce que vous sentez que ba fan na yo na Kinshasa oyo ba manqué déjà trop? Oui, makasi ya makasi. Yango pe na zo sala déjà ba coopération mo boy so ke simbi na ebi ke vient na Minos de Londres. Ko d'ailleurs vraiment merci na cadre kitoko oyo apesi biso vient na Minos de Londres. Aïe, c'est déjà que non, il y a ça calme. Le cas espace, il y a mon retard comme un sponsor, il y a mon co urban de foot et l'espace. On a c'est que bientôt là, fan nanga yakin, boza la calme, nazo zonga nanga na télé à wandeka ezala quoi, ouais. Ndeka ezala ka elobi nango Jolie Yasmine nazo zonga na télé ya Kinshasa, mais télé ya Kinshasa, tant bochaka ba film na bino, tant bo futara chaîne. Sko revenu oyo ya bino oyo e utara wapi kana mabanga. Bon, il y a un peu que leur comme président bien présidente, il faut oser à peine à moi quelque chose. Mabanga c'est rien parce que Moutou, exemple na robo ka Keshambute ou bien Cécile Bilonda.
ba camarade nanga est-ce que l'air bakabela nga ezala te ke na bwa kibango disons okokiosa musala na ote o chaka esprit na libanga po eke nango musika te muto libanga okopesa lelo lo ba opesa ote il faut zara na moi quelque chose moi revenu et c'est ngara ke yo moko ndoza na moi quelque chose pour musana ekende liboso c'est juste ça. Moi de la famille yangoyo ya bino ba mama Jolie Yasmine tango otalaka mois de la femme tona kati ya mois de la femme yo moko milobelaka nini na mois wana omona yango ndenge nini? Bon, c'est vraiment na koki kokosate et lo okake na mois de la femme mingi tolobela ka mois de la femme liputa non mois de la femme est synonyme ya kosomba liputa te kolata liputa te il faut conscience et ça là l'air baloba que biso basi tolingi tokoma na égalité na mibali il faut travailler dur makam o mibali bazo sala biso pe tozo sala yango siko na mois de la femme ezara toujours que tozwa conscience ya biso ba mama tozwa conscience totika no ba fertilité mike nde baloba o basi batongaka mboka te non nangwa lobi bongo lelo pena ba masongo pe ya basi pe ba komozala ba mécanicienne ba komozala disons ezaka que juste tozwa conscience quoi na mwana biso ba mama. Jolie Yasmine tozo rappeler bino to yambeli bino Jolie Yasmine présidente ya groupe Cointi Coin groupe esalaka pagai na ngona kin na ndenge limweka boye ndenge yemo wa promettre biso ke groupe ezozonga na kati ya groupe Jolie Yasmine o encadrera basi o encadrera pe mibali nanu ekomela yote na groupe oyo yoza nango ke batumi balé acteur na actrice balingani bazo sala makambo wana do bolingo na bango na groupe esi ekomela yo? Oui, déjà comme na groupe nanga. Bon, tango ekomande wana réaction na yo ezala nini? Nazala d'accord nango te parce que place à musala so boche bolingo et kenda musika te po toza ba artiste l'air bino mibale bolingani so ba pesi la fille l'air musu copine na yo rôle moko boye na garçon moko boye yo e bandaka reçoit so pe garçon na ba pesi rôle moko boye comme jouer trop na fille wana e bando soir moi bazu ezanga raté disons eza elo moko ebebisaka vraiment musala nga et pas na nga vraiment na linga ngote na autorisaka yango te pe leur na ki koyoke loko wana couple wana vraiment na pesa bango suspension ti suka nango esalara ke moko akende mususu atikala. Mais tovandi no na Kinshasa yebi na rose exemple ya Papi Kakol na Linda bazali groupe moko mouvement moko orchestre moko balingana ti babalana esala nango pe mabete. Oui eza mabete mais au moins yo quand si tiba lingana babala na ba comme ensemble ba bota bana ezalay facile te ezalay facile te c'est que quelque part moi c'est kanga ki mutema mobali pe kanga mutema mais ce que za mutema makasi wana te ezala ke lelo bi mina fi oyo lobi o change ko mina fi mususu alors na groupe langa na lingana ngate po echaka ba désordre soki eza vraiment na ndenge moko ya bien muto aye par exemple garçon acteur nanga aye na ndenge moko bien aye yebisanga mama exemple na lingi Fanny Mayamba po na bala ye ya solo wana so eza libala c'est bon mais ce que eza ki copinage ki makangu non na lingana ngate wa vraiment na lingana te. Yasmine na baluka pe na bien atala yo. J'espère que au talak internet chaque jour. Oui, bien sûr. Makambo ezoleka ya ba fille ba otika bango mutakala na internet. Tu es bien? Oui, na bien trop bien. Tango tala score ba ndeko no basi. Bazotika bango mutakala mususu na mobali peut-être bazalaki ensemble ba boyani. Mususu ndeka to mona bana poto ye na Kinshasa awa azui fille moko ya site moko quelconque babimine après avoir kobimane azui image wana a poster na internet peut-être baboyani a poster na internet mususu pe ABC mwana mwasi ke c'est filmé ou bien mwana mobali c'est filmé otindelanga vidéo eloko wana tango otala yango oloba ndeni? Bon pour nga et ça là nga passé
Et ça là, on a vraiment passé. Comment on a que bande qu'on a biso ya basi bazo publier bangonde ngwana. Et ça là vraiment passé. Peut-être que ça basi o ba comprendre raté. Mais on a pour on a vraiment et ça là on a passé. Et ça bien te ko publier bon pour anini. Parce que ce qui moi si atindela ki o ba image on atindela ki o par amour. Mais bino mi bali ya lelo boko mon dirait boza ya ba kindoki. Mutema mabe moko na ebité. Muto atindeli o eloko par amour. Mais bino boko sala ngona sima par vengeance je ne sais pas ce pays ya nini disons eza mabe nga pona nga vraiment nazana nga pour makambo wana ti na sepela na ngo kutata mukete pour chaque fois makambo so etombe kala msuba obeta pembe na nga nalinga na nga te toujours na côté la kaka bato o ba publier parce que ce n'est pas bien ti ba comme na niveau na ke ba publier ezala ni ezala bolingo ezate ke on a fait na nga ka par exemple na fanzi bo ngana na zui na kangi photo na zui na tindeli ya Nick Land to yebani te nini te non eza normal te ou bien na se filmer na zui na tindeli non ce qui na tindeli c'est que aza mobile na nga c'est que to sala anenyos tout c'est comme mekuka nakatona muke ata mobali yango obie bosala ne nyonso meti otindaka ba photo zani okotinda ba photo teke olatino pe bien otindi photo 16 au moins babilo msusu tikala la seka au moins babilo msusu toza ba hypocrite omoni liboso neto anomona ngo so epeze lo moko ya kolobela te komika omuntu aleki la TV te eza mabe la plupart ya mibali nyonso ya lelo aza na kin aza à l'étranger sokoza mwasi na ye luka encore imo eza abengo na appel imo otindele ba photo to ça ba semblant te parce que belo mona so ba publier mutu ba komo ba commentaire apa en pamba mais so tali bango mona kuzu ba senga ba sina ba photo ba sala ba vidéo alors ce bino bo senga bongo et après kaboy na fi ozui au publier c'est un peu bien c'est qu'on a gagné nini ozo gagner nini vraiment ko bebisa ba vie ya ba fille ya bato ba o ba sala bongo ba zapela bande kwa basi nyonso tout se fait ici bas ngaza contre makambwana ozala contre makamwana et si yo pe mobile no tindela raye ba photo ya genre ndengwana ntamela rase tika lo sexera mobile na so na tinde ya ke ba genre ba photo wana ko misko vie privée nanga so za besoin mato ça les missions ya vie privée nanga o annoncer que non so na lobinde wana eza parce que yo défendre ke na bolingo eza nango normal ko tinda na photo mwasi azani ou bien ba image yo mwasi azo mobile na ye eza nango normal yana tuni comme eza normal c'est que yo pe otindela ngo papa wow question na siko 16 bomba ngo vraiment jour oyo roza pe ke oyo ko sala ba olanda biso ba na posaka ba yeba bazala besoin ba yeba nga vraiment nazotala bino na yebisi bino azani bato na bi bande ko nga nyonso obolinga nga na yebisi bino que question au 16 à poser nga eza ya vie privée alors jour auto rosala émission oh ya vie privée na ngai allo bango déjà avant internet botindele ba question sikoyo ayo poser nga ba question na répondre de tout et de rien mais otozo lo ba makambo vie privée na ngate tozo lo ba nde makambo ozo salema pour le moment ah oui ça va Yasmina boyina ye to lobela abenga ngo vie privée bon tozongi na vie ya sujet na biso mingi mibali o basala bongo batika ezaka mibali tele o pe to komona pe basi msusu ba comment faire chanter pe mibali ba ozui image ya mobali comme oyebi kaza exemple député aza mutumo munene na mboka ozui ba image na comment faire chanter pour atindelo ba mbongo c'est pas bien au moni de part et d'autre alors déjà bolingana ki eza bien te kosala ya makamo ya mabe bongo so bokaboni la vie continue parce que oyo azwaki moninga ya maternité te omoni so bokabona o akeboy sili nango so obimisi nidité ya mutu nde elasini oza yanke wana oyanke te oza yanke te omichende le mosu makala moto na vie na o mobimba parce que le ozosala bongo oyebi te mutu wana azolela ndeni na kombo na osene pas bien bino bato bosala ndenge wana Bolandi omicha makala moto na mutu ya wilisio yo sala rango te mais soki bato ba osala ngo wana fo ibisa bango keza makala moto na mutu Zowenki Yambi frère Richard Madega tozo kende malembe na émission na biso Jolie Yasmine na basi oyo basala théâtre na bike otala bango oyebi ba succès na bango tant otala boye
succès ya nzambe ezali succès pe ya satan ezali tant talara nani romona ke succès na ezala flou ah ya flou la mona te na mona ranyo stu ya bien na mona ranyo stu ya bien ya flou ezala te bango nyonso basayelara succès basayelara nzambe mais na carrière na yo parce que tozo signaler que au uta pas phénomène esobe na carrière na yo tant vanda boy au santa pe que qui sezo coexister na ndebo sala a bon de ko sentir te ça que on a sentir non ndeka batu balobaka parce que ko sentir non nde batu balobaka qui si existera mais pour nanga vraiment te na habiter. Mais chaque fois tolanda batu ba bisa biso ke ba phénomène esobe ba fiston ça yeti ba osala succès wana ba simba kisi est-ce que yo ozwa pe moi temps ya retourner na bango ya travailler na bango est-ce que au sentate que moi lo mo boye eza moi bien te par rapport na bango par rapport ba succès na bango bon pour nanga vraiment na profiter na pesa hein vient nanga ye moko la die sobe ba gros bisous place aza omoni batu baloba kaka nga na banda théâtre et pas phénomène na yebe lo côté intelligence oui mais ba stratégie ya koende baloba ka basala rabona yeba te bango nde balaksanga omoni batonze ba phénomène wana bazondire ba moparo na ndenga musique alinga ka musala makasi disons soko za pas phénomène il faut travailler dur. Il faut travailler vraiment dur. Il y a ça là bagé na musala te. Yango pona nga vraiment ta so ba bi kaza na kisi. Oui, kisi na eza travail. Pona bi vraiment que la die sobe à travailler dur. Oui. Kisi na ye eza travail bato botuna ki question wana bozui réponse na bino kisi ya phénomène sobe na fiston sai eza musala. Yasmine film oyo ozo préparé pour le moment et ça na titre nini titre nango eza jugement bientôt borozwa ngo nazo lamba ngo vraiment malembe naza vraiment pressé nango te nazo lamba ngo vraiment malembe parce que ezo coûte esengi vraiment budget nayebi ke ba patule bois de Versailles bazali bazo aider ngai ba kanimbu yamba les barons de Lyon bazali eza vraiment na bato o bazo aider nga na bosa interview na nga na Lyon vient na nga Sims exotique biso na biso vraiment ye penza ndazo simba masolo ngo vraiment film na vraiment boza calme taka titre za jugement bo CP là na loba mingi te musala na ngande bo rejuger nga par rapport à musala quoi. Yasmine lelo comme musali inane ou legal sous te na en terme ya théâtre ya Kinshasa est-ce que mouvement zoranango sous temps ya répéter? Oui, to répétaka. To répéta bo ba biloko o tozo tourner malembe faut répétition. Biso za ba acteur te que boye beaucoup tani sans répétition bo tourner non. To répétaka eza que to tchara déjà liboso ezala l'air to le kana télé awa 2 fois par semaine. Tozo répéter mais pour le moment eza sous bongo te comme une fois par semaine. C'est juste ça. To répétaka. Et si et comme la paye Yasmine ndenge o joua kaka obwaki pe mutu mo na poto obwaki mutu na poto moi si na ye a suspecté yo na mutu wana et bon vraiment la profiter la PCG la Gilles Capella Elixir ba gros bisous wana kutuko 16 fana na yo po eza biloko o dia na mesala nango na mesala nango na fanda boy na boaka Francis Mundabi nazo ba coup de film ro boy bani disons ezelo mo dia na mesala nango dia na mesala nango ya onde pe nazala boy na lingana ngatende tozala ba tournage oh exemple mutoyer oh Yasmine boakela nga Jean Willy Monta na boaka te so exemple na yebi Jean Willy Monta te na ko boaka na ngate parce que mieux vaut na zo problème ya mutu o na yebi. Oh non, Serge Machcotte. Nabi kada so na boake azande konanga. Ki wezala ka boake la nga mutu boye. Oyebi ete suka nango okomozo ba maintenance na ba fond c'est pas bien. So ojira ba maintenance wana ndeni. Bon, naza mutu na roza hypocrite te, naza mutu et ezo dépendre na climat o écouter lenga. Et dépendre vraiment. Soit que au benga le msusu, au bantu siliko bantu finga po ya biso ke na musika te ndumba boye.
Sur les musu na bando tout noni ou soit na kati téléphone. Mais c'est comme musu soupe soit au bandeli nga bongo ezo dépendre na ndenge écouter nga pe omona la musu na mutu ngo kutu na yebite nga pe na ndimi nga bien na zuya na nko boye parce que il faut y a poliment. Il faut y a poliment dire na yebi na okotanga kombote moi c'est joueur moko na Suède. Abenganga poliment abenga no Yasmine na moni boye ti na yo yebsenga bino ngana mobile no eloko ezate ezake camarade nanga bobobola na profiter pe na peso ba gros bisous code mboka bobobola ngabi bobobola minanga c'est à travers yende to ebani na camarade na ye wana mengana ye lokote na sepela pe na geste ya moi c'est un peu so otalie moi si kitoko opelinga bana mbamo nzo finganga mais à ça la montée, et ça question il y a éducation. Ouais vraiment on peut ces amours na biso ba maman, bilo onyo tout ce tout monde na ba téléphone na mibile na biso toza la pressete ya ko o katana. Pour les ko mo katana mbala moko zo dépendre là monsieur pas nango kuta na ngake na za na imera mabe. Na ndimi pe. Est-ce que na chelio kimia na ndaku non? Et ça m'a kelele yo na mobile na wana. Aussi longtemps que tu na mobile no eloko kutu ezate. Makamone ya kana ngo ebele dia to mesana et surtout que tu ma finga ya bandumba dia ko na mesana. Ko mi ko so ba finga te na bi oh ya ba bosani nga yo. Voilà, ezale Jolie Yasmine bozo yo kaye. Mais Jolie Yasmine ojiraka vie artistique ndenge nini parce que oza na vie artistique oza pe na vie privée oyayo mais les deux ojira ngondeni oui ezaka que koyeba opeselo ne lokota nango vie artistique nanga era musaleza era musala sweza pe ke musaleza nango te o mona ngate e bobo benga nga jibe mukulu pwani o mona ngati o ke ona ba milliers moko boye o malgré ça ya ba collègue musala o mona ngati parce que naebi ke tant nanga ya musala yango ta ya répétition yango à part ça il faut na s'occuper na makom aussi on intervenant na ba groupe na biso ya Kishasa na mona neti olinga ko intervenir ya ba groupe ba ninga te bon disons ezaka peut-être l'herbe ya ko solliciter nga et ça là que naza na ba occupation mais déjà une fois na intervenant na groupe ya Papa Koba na profiter la PC ba gros bisous ya vienne nga Paco Rabani ba gros bisous quoi Saint Paco oui des personnes wana kaka na carrière nyonso oyo za nango na ko solliciter nyonso o ba sollicitara yo na ba groupe ya Kishasa o intervenant kaka deux fois quelque part au moins était que batu ba traiter yo que ozana lolendo mobo non eza lolendo te parce que l'air yo c'est ngana intervenir nga pe naza ba occupation nga mususu non yebso non pour le moment vraiment et simbate parce que naza ba occupation mususu eza lolendo te mususu pe ba groupe mususu ba wana okoko sate ba groupe mususu penza ba obengo pe boy et on dirait yonde oke ko matisa bango ke chela bango po makamba sala keze ya malonga te oyebi soki ozo jouer na ba footer ke ba yo pe ba yo bimso footer yo pe bilo mso pe ya batu mso pe ya bongo pe na boya nanga me na ko boyela nango poliment na ndenge ya stratégie na sagesse na pe saka raison mo bo orozwanga kutu mabete Yasmine boni relation ya yo na copine na yo Fatou Fatou Kaembe na pesi au ba gros bisous place aux Fatou Kaembe oui toza bien oui toza bien dernièrement oyebi biso ko landara net trop ba problème auto zala nango oyebi yango oui natanga kyango oui na monaki oui tango monaki yango omi lobelaki ke oui po yebi bien camarade nanga aza vraiment concerné na makambo obi lobaki ke aza innocente. Bon, nakoki vraiment koko sate na monaki mais nazwaki temps vraiment ya ko solola na ye mon côté parce que nakoka ko juger bongo ba mon côté omoni babilo o mingi pe chamaka na net o tala ba titre mususu na contenu na kati makam mususu o pe na talaki ezale vraiment et lobaki vraiment makam nyos touté et lobaki netini 16 makam tikako non ezaka ke non makam na bango so pe ba ezale ke asale les films non asale les films ba bilo mo bon la nani film bon comme producteur a ondé na habité vraiment na habité bon c'est juste ça Yasmine batu ba mona ndenge okimi ko expliquer likambo ndenge ezali like
Combo ya producteur wana sotela ki film image wana il faut oyeba yango. Combo producteur wana eza nani? Bon, comme producteur wana oyebso vérité na ebité. Omoni ezane ndeko nanga Fatou Kayembe o de tuer de rien to partager on a loba kezana ami morote na monde théâtre. Oto fanda na eneti Fatou Kayembe aza camarade ya comme on dirait ndeko toyebani trop bien là azana wa problème wana na yeba ki mais et ça là que na zana kinte ezali que soit na yende to kuta na balina ndepe na yebo epe na to kutanite to kutanite mais comme producteur na yebindete franchement na yebite voilà mais la question na ngeza ki ovanda na Fatou trop koleka oyebi bien likambo bimi po eza maka mususu so tali boy biso ah non seza yibaki okovanda bolobi ah nde na ebeli seza rien siko ndengo yebeli Fatou likambo wana eza ya solo contenant eza ni ponga yebi vraiment problème te au moins ti mino tala yango otala Fatou parce que za ndeko langa poso ya batu msumbe ko de atoleka ki natala ye nanga ngo vraiment na episode on atala ke za vraiment ni te yo expliquer un problème ngo zeni ngai problème nangezaka ko poser ba question yo zo répondre ngai par rapport ya ba question na ngai yana lobby expliquer un problème ngo zeleni Fatou akimia lobby ayebité bozu déjà réponse ayebité toleki na phase mususu nani Yasmine na zugu tokomba bato Fatou général major mbote yango wana Yasmine marié, célibataire, tondenge. T'es non célibataire occupé. Mais na beauté aux nango. Au monde que ti basiona ya poto ba bangara ki obwaka mibali na bango bakoza na raison. Bon na habité au moins ezara confiance. Soza en confiance na mobile na yo jamais oko bangela. Oko bangelite oui. Et a confiance. Ça va moi ya ba mama ezokende na suka opesaki conseil pona ba mama. Est-ce que okoki kotala kamera ko yebisa pena ba fan na yo ya Kishasa okozonga koleka na Kishasa précisément quand? En tout cas bande kolanga nyos tout ba fan nanga nyos tout ya kin ya braza partout na yebi que na manqué bino mota mulai des aboué na bokasité ya vie nanga minance de Londres muto mbongo hein ya voyage à koleka la ba pilote na bokasité na ye bientôt nazozonga na télé ya awa na kin disons de tozabwe ti au plus tard ba mois de juillet naza déjà na télé ya awa parce que vie nanga minance de Londres potaka ye kin Londres netika nzela toilette kwa bientôt azoya deke ka azokoma a finaliser makambo balar potaka ye muto mbongo po futela ngata 500 balles na chaîne mo quelconque et écoutez minance de Londres l'autre côté en tout cas ba fan nga ya kin bozala kimia bientôt là nazozonga na télé à awa. Merci wana tozalaki na Jolie Yasmine tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso. Ceux qui n'ont posé question oyo eza parce que oza congolaise ovanda awa oyebi makambo nyonso elegaka awa nde te tango ba marche oyo ezosalema na Kishasa yozo monango mabe to malamu eza mabe te marche eza mabe te. Est-ce que oyebi ke na poto ebele balinga bino lisusu te pona balobi ba artiste comédien bozo soutenir pouvoir en place? S'il vous plaît vraiment au moins de naza boé naza comédienne naza actrice des amusa nanga profession nanga eza un théâtre politique. Tokoki te ke na to boya politique menga musa nanga eza théâtre soko tuninga boye biso nyonso tolingi mboka ezala malamu mboka ezala bien na côté pouvoir na côté opposition tolingi kimi ezala na mboka ezala bien c'est juste ça. C'est bon. Soki lelo bachelio ba candidat nga zotanga nanga yo zotanga na otenga na tangelio Moïse Katumbi Vital Kamerhe
Félix Tshisekedi. Pour yo, nandongo mona ko voter na. Bango nyos tout. Ceux qui baza ba congolais. Oza na place oyo akoyeba pasi ya ba congolais. Toko voter. Na vote. Toki pena na vote. Non, toko voter. Il faut quand même que il faut te ba pe ba œuvre. Il faut pe oyo asali nini, oyo asali nini pour te voter. Toko voter kana loengete. Merci wana ezalaki Julie Yasmine moi ba dédicace na yo et pas batu na yo ya poto na ba obalingaka yo na ba obalingana bango yo te mais moi dédicace o batu balinganga te bona opesa ba mbote 16 na ndengo ya mbinga na info 16 na équipe mobimba cameraman na biso Bogara ok na pesa ba mbote belé merci na vie na nga Minance de Londres o apesi biso cadre kitoko yo awa na Isangi toza na lingwala na Isangi Flat Hotel Minance de Londres na pembeni papa na biso papa Jean le grand gérant azo sala ke makambo ke liboso mama Chantal na ba garde nyos tout ya Minance ya Minance de Londres na pesi bino ba mbote na bosanité na libanda o penza pesa nga ba conseil ebele ba player matete na pesi ba gros bisous elle file bois na bosanité pas tous les bois Sandra Lebois disons famille Lebois mobimba na pesi Cécile Bilonda Cécile Bilonda ba gros bisous exotique biso na Lyon vient na Sims na exotique biso na Lyon tarate comme quitter senga ba mafuta waneya vient na Sims Kanimbu Yamba le baron de Lyon Justin Kizozo JC Diboko Francis Mundabi Keshambute Misha Matondo disons Boza Ebele Yves Dikano Kaka Fani Mayamba FM Nancy fois qui a dit bah gros bisous na pesi qui Boza vraiment ebele na oti que le temps raisonné ba msuso yo non bo bois ki bangote na pesi mbote na Fani Mayamba FM pecho yo mo boye so bo moni info 16 ezokende moi bien il a ba conseil na ye mutapia ba conseil ebele ya Willis Yonga Zowen Kiambi ah oui, il y a Willis Yonga ya na biso matete. Oh, viens là ngavuma. Viens là ngavuma, bani na peso ba gros bisous place aux ya Willis Yonga, JC Diboko, Dios Mena na bosanité yé moko la brésilienne, Bibiche Molé la ba gros bisous place aux ba bisous belé. Yo boya ba peso muto boira. Oh ngana ninga ko boira frère Richard Madegasko. Bon comme un frère na bois qui kaka en tout cas na ba nyos tu bolinganga na pesi bino ba mbote belé na linga bino ba ope bolinganga te na kona lobani nzembo ba lobani o te na benir bango te parce que mutu so alingi to ko benir yo pourquoi poye bango balinga malheur nanga en tout cas na pesi ba oka balinganga ba gros bisous bilonyos tu na lingi bino ya trop Soki eza, soki elo mona lobaki, eleze bino vraiment bolimbisanga, numéro de contact. Disons numéro de groupe ezali 0. Oh, ya yo mongo opesa te. Numéro de groupe ezali 089 80 64 005. Disons code 00243 89 80 64 005. Voilà vraiment ceux qui remarquent. Bosalinga na numéro wana soki pe suggestion bo pesipeka na numéro wana ke la musuko finga bandeko la bino na ba moi o surtout eza mwana biso ba mama bo lembisa na moi muke na ba ope ba publier bo publier na na mois de mars. OK la ligne bilo trop bye wana ezali maloba ya suka ya Jolie Yasmine vraiment to bandaki malamu to suki pe malamu bandeko nyonso oyo
bazui occasion ya Rolanda biso to sengi bino merci mais tozo bossa na te chaque fois boss abonner na Info 16 boss abonner pe na Info 16 nzonzingi na Info 16 okuta ba émission ya bien ba biloko ya bien makamunyo sa kitoko mais na Info 16 nzonzingi bokuta kunezaka ka théâtre na théâtre merci ba auto pesi mbote te et lobi nango Jolie Yasmine ebetso libakute pour peut-être to bossanaki mais ba auto pesi mbote merci to suki wana ciao.